Dans les heures qui suivent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, que je suis, va prendre un arrêté pour formaliser tout ça. Police a partout, na barré partout. Na ba bitu kabiso to télé ici. Donc ce que tout le monde aux ba to belé ko ka 20 pour notre transport. Pesa te toi donc biso to ndi bana biso te. Actuellement, il y a maladie. Les gens, ils négligent ça, ils ne prennent pas ça au sérieux. On dit de prendre des précautions, ils sont en train de se promener. On n'est pas ensemble. Voilà. Merci. Faut l'appeler maintenant, il n'a qu'à rentrer. Pesa te toi donc biso to ndi bana biso te. Na pe to moni congolais mo tina choléra. Poto bomango foto mien. Poto bomango so melaka passis ba sanctionner X agene o ches plande o melidia mamakaso yambe belé moi moyo na chaleur na otoka et konta di jamais ya. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya R Roland de la biso makati ya Cool Media TV. On est là en direct de l'INRB, Institut National de Recherche Biomédicale. C'est ça? Ok. Tous en kati ya laboratoire na biso. Awa tous en kati ya NAPAT. Toye ko interviewer membre moko ya INRB na kombo ya Tété. Tolingi toyeba par rapport ya corona maladie oyo ezubiso na kati ya mboka soko okoki ko partager na bandeko na biso oyo bazolanda biso na kati ya Cool Media TV pona koyeba baka oyo boza nango na kati ya INRB. Toyebi INRB eza laboratoire ya munene. Ndenge nini bozozwela maladie oyo, quelles sont les préventions oyo INRB azosala pona ko éviter coronavirus na kati ya mboka ya Kinshasa. Maloba na yo mama bébé. Merci beaucoup pour la question. Merci. Oui. Premièrement, je veux dire que coronavirus c'est une maladie vrai et sa réalité parce qu'il y a beaucoup de gens au bateau comme si bateau ça parce que jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui doutent encore sur ça. Ah oui. Moi je vous informe, je vous dis que ça malade les a solo. Malade les a vraiment et pour se protéger mingi oh toujours ça là et donc protection il y a ma casse exacte. Mais pour se protéger, il faut toujours se laver les mains. Ceux qui ont bimaki ou bien moi là où tu au chocolat avant ni ou bien avant si ma bilo comme il faut toujours au chocolat maboko bien konika maboko pendant 20 secondes. Après au soko za na moi désinfectant na yo bien moi javel na yo na ndako soko za na possibilité ya kosomba désinfectant te moi javel na yo au tie na maboko pour que eboma microbe toza na désinfectant na biso ya INRB ezo fabriqué awa ezoteka juste na 3000 francs congolais. Ah ok, donc INRB azape na désinfectant na yemoko propre oyo atie na marché pour na protection et kosokola ba maboko ba désinfectant na peuple congolais mobimba. Oui na ba nyonso na peuple congolais nyonso oyo aza na posa na ngo toza na désinfectant na biso ezoteka uniquement kaka awa na kati ya INRB ezape na logo na biso donc soza na posa na ngo ezoteka juste na 3000 francs congolais osoko osombi yango osombi ma soza na ndako plutôt obimaki to bana donc c'est important que sokoza na bana mwana azala na oya ye ata yo soko obimaki
tozofanda na baban to na bakiti yango kokiti okokotia ono na maboko nyonso wana mpo eboma microbe éviter kotiaka maboko na zolo kotia maboko na munoko kotia maboko na miso soki nano osokoli maboko na yo te tanke obimaki epui ozongi na ndako stompe ça. Ok, sikoyo na kati ya inerbe toyoki awa boza deja na 31 cas oyo eza bamaladi na bino botrouve na kati baka oyo bokutani nango na inerbe c'est des gens 31 donc tolingi toyeba baka wana nyonso ekomi déjà à l'agonie ou bien ezaka baka moko bazotraite yango nano ekomi vraiment na ka moko ya makasi te. Voilà, à part le décan, 2 personnes au bakufaki, tozana noté na kao eza l'agonie. Nyonso bakano sezana no maladie ezali mais que maladie ya makasi te. Eza vraiment maladie ya makasi te à part les 2 personnes au batikaki biso. Ok, déjà na Kinshasa tokomi déjà na 2 personnes au batiki biso. D'accord, merci beaucoup maman bébé. Bon na kozui autant on a coutu à plein boulot na sepeli mingi pesa mbote na bayi oyo ya yo et puis tokata émission na biso na balandi nyonso ya Cool Media. Tu salues aussi les gens de Cool Media TV en direct de Paris là tomoni déjà papa la biso Thierry Vita et puis maman Françoise double brassard na ndenge ya États-Unis. Bonjour et tokutani na mbala ya sima. Ok, merci beaucoup na pesi bambote na ngai na télévision Cool Media TV. Yes. Cool Media TV. Mbote na batu nyonso basalaka kuna mbote na yo pe mama Mboyo petite sœur propre. Merci. Mbote na batu nyonso bakolanda biso na famille na ngai et puis ba obayebinga. Merci beaucoup. Toza wana na kati ya inorbe na kati ya laboratoire ya Anapat bomoni bino moko institut monene na kati ya mboka. Donc tokutani na mbala ya sima. Merci. So ya inorbe. Porte bozomona kuna na suka. Esika mutu azobimela. Première porte à droite, eza bureau ya le professeur Mouyembe, temps forme Jean-Jacques. Bonjour papa. Toujours à kati ya service na yo. Moi des questions moko ya mukie pona bokono eza na mboka na biso coronavirus. Tolingi koyeba kombo na yo se présenter. Kombo na ona ni papa? Osala na kati ya inerbe. Tolingi toyeba par rapport ya maladie bokono oyo ekoteli biso na mboka coronavirus ba précaution inerbe azui pona ko protéger peuple congolais contre maladie oyo toza nango. Okoki koloba? Biso les infectants ezali awa mpona kosokola maboko na eau de javel ozala na kotambola pamba te kofanda na ndako bambote pamba te pesi mutu mbote ifo osokola maboko nzambe akosalisa biso kaka bokono ekosila. Et désinfectant na bino bozoteka ngo awa kaka na kati ya inerbe na combien? Na 3000 francs congolais. Donc ils ont un service moko spécial juste aux s'occuper pour la makambo ya désinfectant. Ah d'accord. Et bino moko a boza ndenge nini ba malade bozo yambela bango baza ebele bokomi na combien de cas? Na bakaya liwa wana biso bakaya liweza te. Te liwa te bato oyo bazoya mpona bamaladi. Donc 40 quelques des cas déjà na kati ya mboka na biso Congo hein. D'accord papa Dieudonné, merci totiki ozonga na musala na yo. Toza na kati ya chaîne na biso ya Cool Media TV. Donc merci pour nous accorder biso quelques minutes to partager na yo. Mes chers amis, habitants de Lubumbashi,
Voilà un patriote, notre frère Andy. Il travaillait chez les Chinois, maintenant il est malade, il n'arrive pas à respirer. Il nous a appelés, il a appelé la police est arrivée, ça fait au moins 3 heures du temps, il n'y a pas l'intervention. Dieu merci, je viens d'appeler le gouverneur de la province, Jacques Kaboula Kato, il a accepté d'envoyer tout de suite là, il a envoyé le ministre de la Santé, il est en route, il arrive. Mais la police est là, la police ils ont fait 3 heures du temps ici, même pas l'intervention. Nous attendons maintenant l'intervention du gouvernement provincial. Dieu merci, je vois la Jeep de notre ministre provincial de Santé, il vient d'arriver. Mais voilà maintenant, notre ami, il est là, Andy, il est reconnu dans Lubumbashi, il travaille avec les Chinois. Andy, mon ami, sois calme, hein? On va t'amener, tu vas guérir. Tu seras guéri, mon frère. Merci. Alenda. Alenda. Andy, tu vas où? Hein? Hôpital? Hôpital est Non, attends, l'ambulance est là, toi tu vas aller où? Non, Andy, assieds-toi, Andy. Andy, assieds-toi, assieds-toi. Andy, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, Andy, assieds-toi. Ne faut pas partir. Malade n'est pas mboka où? Malade est René Cornevis. Cornevis, elle n'a écouté. Reconnaît wa. Police est partout. Na barré partout. Na babi tu as vu sur ton télé ici. Donc ce que ton moni aux arbres te belé quoi 20 pour notre transport. Pour na minibus, bah 10 personnes. Il faut que ça 10. Taxi, bah 3 personnes, 3 personnes. Ouais, bah mutumoko, il faut mutumoko. Oh moto ba pine misato ba lobi batomi balé. Kaka batomi balé. Ce qui ont les ici, ah police, to kanga yo. To kagi yo na mutu kana yo to kena. Eko sa ndengwa.